Te bandeko ya congolokolenews.com esengo ya koyeba bino ebele ko visiter site na biso site na bino lelo tozobeta masolo ya bonzambe ya solo basali ya lokutana ya solo ekomi tango babima na mpwasa bolanda na bilili botala ndenge mbutu ekoti na kati ya temple église communauté cité Bethel wana Emmanuel Mbiye te kasi Moïse Mbiye a commis bongo lettre à révoquer pasteur Stewart oyo ya temple Bethel ya Kongolo pambate ayambaki bongo magicien moko oyo alekaki kote ya na esika eye pe alakisi bilembo nini oyo ba musicien bazo salela ba musicien selon motei selon magicien oyo ayaki kote ya kuna ba musicien soki basali boye eza signe mabe ceux qui babaloli lolem monakati isa lokola signe à serpent. Alors Moïse Mbiye a sepeli na likambo wana te pe na yango a révoqué le pasteur Stewart bokomona na bilili ndenge ba brandir na lettre oyo euti epai ya Moïse Mbiye bolanda ba image oyo tokutani na bino sima na yango. Merci. Eza très capital na makamwa nzambe oyo lelo bafuti oyo abengami mutu asaleli nzambe na comité cité Bethel mobimba eyebani veut dire que problème topengeli bino na journal elo eza boye toyandi lettre oyo lobby lettre oyo euti na assemblée ya grande assemblée ya communauté cité Bethel cité Bethel cité Bethel centrale ya première rifina bakomi mais mutu atera kuna aza so apôtre te akomi nde mwana na ye yango akomi Moïse akomi lettre oyo atindeli pasteur Stewart ke non ye ndenge aza wana aza lisusu pasteur ya Kongolo te na motif nini motif oyo bakomi na kati ya papier oyo ça fait maintenant 2 mois passé makambo oyo bakango lisusu te baye na lettre oyo bakomi ke non désormais Stewart Longoli aza lisusu pasteur ya communauté cité Bethel bango Kongolo te veut dire ke non Stewart asali eloko te batindeli lettre pendant que Stewart Longoli asaleli nzambe mosala na communauté cité Bethel akambi grande assemblée pendant 7 ans apôtre moko témoin asigna na kosigné Stewart Longoli atamboli na bamboka ba village bangola kuna Bethel ezalaka te lettre bakomi ke non ye apanzeli Bethel sango ya ke non garçon moko ayaki ko témoigner awa balobi ke non mwana na ye wana garçon wana apandi sango ke non azalaki ancien occultiste abebeseli mwana ye réputation bref eza wapi bref eza te payele biso nani amemeli ye sango wana balobi ke non mwana wana ayaki ko témoigner awa aza mosala nzambe azalaka soki ndenge nini atangi komona ye te ayende ateyi asali nzambe mosala na babisika ebele na Bethel libanda Bethel na baassemblée biso pe ayaka en tant que mosala ya nzambe mais retour bakomeli évangéliste Stewart Longoli balobi ke ye ndenge aza boye aza susu pasteur ya Bethel te bakoseli epuis signature oyo eza signature apôtre te tona badocument ya apôtre awa signature apôtre mais bakomi apôtre Manuel Mbiye Mulaya eza signature apôtre Manuel te awa bakosi makambo ke non c'est apôtre qui a signé yango biso bafidèle ya Kongolo tolobi boye biso na centrale tokabwanyo église Bethel la communauté lokola elingi babotola balongola pasteur na biso awa pasteur na biso akokende te biso bafidèle toboyi bakoseli makambo église oyo eza lopango ya Bethel te centrale asoma ko église awa te ezali lopango tozofutela biso nde bato batindela biso Stewart balongola pasteur Denis toyoka motema pasi batindela biso Stewart akonsole biso asali musala et puis bakobenga na ye monnaie ya singe bafuti ye après avoir kosala musala na communauté mobimba eloko bazofutela yango nzambe il faut frapper bango donc dégâts et comme si biso mingi na komona ke malikamo esali
lobi mboka mobimba ata Facebook ata wapi makambo nyonso mwana mbali wana a témoigné partout mais et ko sala Frère Paul a témoigné partout. Azalaki magicien. Azalaki magicien munene. Sikoyo abimi alongo na biloko wana azui délivrance. Nde sikoyo abandi ko témoigner. Nde basi na biso pe babengisi a témoigner nini? A témoigner basine ya ba musicien. Basine ya boye oyo eza 666 oyo so bomoni mutu azoyemba uluso tazoteya azosala lolemo boye eza lolemo nyoka alakisi banyonso wana atangi kokwa mutu te papa mais afingi mpe mutu te mais lelo ekokoma te o paster na biso nazosoutenir mwa mobali wana oafinga église cité Bethel centrale ya premier nani pas église za Bethel pasteur Moïse pasteur na biso mabele zawadi ata mutu abotosi makasi akasa apotre makasi akanga mpe makambo ya klasi ezali biso mpe awa pasteur na biso akolongwa te biso mpe tolongwa te to awa lopango oyo tofutelaka eza ya centrale basombela église te mpe na miniti oyo tolongoli kombo ya Betel maputa nyonso ya Betel tozotunga moto maloko nyonso ya Betel tozolonga tolingi odie papa omona biso tolingi tozala biso tolingi korunde tolingi korunde biso moko na komona ke pasa na biso za innocent lo bakake pasa na biso lo bakata za innocent c'est pour cela biso pe tozondima makamona même sans comme ça pour ça pour ça litika ka nina msuka sala c'est comme le roi ya famille comme le roi ya famille le kola vraiment pas la grande famille par exemple là on y a ça par exemple asala makambo oyo esalema net na mokili oza na église bato bateya nde bayoka nyonso na whatsapp bato bazoyoka mateya nyonso na whatsapp kaske na
sikoyo ezani bino mpe bandimisa ande bootya protocole balimati yango paster amoni balingi balongola stewa bazolongola parce azoservi nzambe na ndenge ya solo makambo te ya tisi baselongo babati onde balingi bazwa bango batia bango mpe awa oyo baza kuna baokambala kaka na assemble bazwa mpe su bango batia bango mpe su a toboyi tomona kanzabo ezani akendaki badelege na biso bakendaki bakozi kuna balobi bandolo titi bolongoli paster na biso asali nini balobi balobi tolongoli paster na bino abengaki magicien moko boye eglise na bino yaki kotemoye makambo ya mabe contre moïse mire yango tolongoli biso tolobi magicien nini eglise eza boye mutu azalaki na monde ya molimi aye koconverti azotambola eglise par eglise koyebisa bana nzambe badima na ignorance na mokilo esi ebebi talanga nazalaki kuna tala eleka papa ane pase me makambo ekobima dimanche ezotika pasa mokambo oyo alongoni Mia azala kokitisa Mia Moïse Mia Moïse Mia mwana wana wa mwana 1985 Moïse Mia asukele asawana wana yo mutosolo ba erezebe ekele ya papa na ye ya ite Église de Bethel eza communauté ya bato nyonso eza ya ngai eza ya yo eza ya mutu nyonso te Église de Bethel eza ya mutu moko te mwana yebi so toyebi toyenga yebi ete asune eza wana mwana na ye wana ayebi ete imaginez-vous mwana wana biso tozalaki awa mwana apaveni koloba ke télévision botoli Église télévision ke télévision abimisi yango na mbongo apoche na ye mwana oyo azala ata na mesa na zandu te naza bamesa na zandu natobaka mwana nasala ta wa mwazwa 1 million de dollars mwasoma télévision aza kutu na niongo na ye ya 10 dollars oyo na pese ya kode ya pilone niongo ya 10 dollars ya pilone soki papa zela yo ozala na problème na moto na nzambe te oza église ai nazoloba boye nga naza mambo ya sebetel nabanga sebetel awa te nabanga sebetel depuis mbujimai na ye awa nakisa sebetel bakongolo naza tatu soni na mokili mobimba mpona baeglise de réveil
Tokómi na suka ya ba image oyo boyoki ba yembi nzembo Renaissance balobi biso na bango etokabwani Kongo lokole apesi frère Patrice raison tango alobi na luki église na moni yango na mokili na luki mokili na moni yango na église boye bato zo vivre kaka na kati ya mokili biso nyonso toza ya Nzambe ope baza ya Nzambe te bakobima na poisa toloba lisusu nini bango balobi baza lisusu cité Bethel te kasi basali soki évangélisation ndenge boyoki wana. Merci na Deshut Mambetu kwa azwi ba image oyo. Merci na Emile Diela oyo atambola kanabiso azana kati ya Kongo lokole. Merci na Patrick Ntsala a monté ba image oyo. Na profiter na pesa mutu moko cité Bethel mbote na Suède na Gothenburg. Voilà la moni Christian Disu. Yo pe mondimi ya Bethel te yo po kolongwa toyebite siko toloba lisusu nini ezalaki maman Gudile Bisengo l'Amazon. Donc nakutani na bino na mbala ya sima kasi na pesi mbote na papa et maman Nzambi maman Marie Claudia Kovana na bosani te Michou na Suisse pe na bosani lisusu Terry Kinemiala Marc Mukulumpa na France et na Sukisi Bongo na Fabrice Malita Picho Pacho Asota Likonko na Suède Kimia Boboto Omabota Mabino. Merci.